Gestion il y a héritier Watanabe eleki gestion il y a Ferregola salaire à Moutera secret Charlie Paralingo ma la tina doit $600 par mois pour notre socio histoire vrai dali secret à Moutou Charlie doit $600 par mois na la tina bon on a F victime va combien makambo comparaison et ça la na bateau ça déjà il y a danger mais na tala na kati ki ya ba orchestre wana nyoso to et il tient la mission misu ba o ba kenda ya poto ba salaire ba 500 par mois o raté comme yo vendara déjà que na makambo ke muta dozwa ça so la tête na vu yo to ba no 500 ko ba no est vrai père na nga auto daye soki na yebi soki mama lokuta na ko tia père na nga j'étais na ko kisi ko un mois na sa mabilité Ferregola, Fali Poupa, héritier, Bina Filet, Ibrator. On peut foutre la mission sans problème. On a mon salaire, on a mon salaire, on a bêta, on a mon. On a fallu au bazoaka, on a évité. On a fait bazoaka. Mais on a héritier na mona une affaire le rôle à 3 mois, bas salaire bazoa, on a fait la mouloko. Comparaison auto comparaka avec na comprendre que héritier ça na humanisme par rapport à bande qu'on a peu monsieur. Hein? Dans l'humanisme. Héritier. Par rapport à l'humanisme. C'est ça le problème. Nazo le banayo clair na tie mai na monokote na lo ba clair pour biso de la vérité. Leader Congo ka bango to baza bien. Yango tozo ba mo. Bato baza na sima na bango ba comparer bango kosana. Yo biso tozo linga to litende na makambo ki ya ba comparaison bidonne ya onga na okimi. To mona randa ka fali to mona randa ka sele. Tozo mela na ba comparaison. Tozo ba siko na bénéfique que ngana omona ke salaire na vandi na moni na tali ngana bi mais orchestre oyo batu no ba jijango libanda mais réalité on na moni na ba orchestre oyo balinga ba sala comparaison nango ekokani te koma balina faire ba ma musique à Congo sambo yo sa so sanda ba so la raté siko bolimbeza na ndenge na yo pe okota makambo ngo po yebi ke fali na faire courir les karaté ba fanatique wana pe ba kota pe na calcul wana coura pe ça et les karaté makambo faire au sala ba fanatique ba fali ba o sepela nango te makambo faire au sala ba fanatique na yepe ba o sepela pe na o fali te donc bolingo za na bango te équité pe te ba fa na ba fanatique de réalité encore donc comme je bolinga oye la même makambo na to sala comparaison to ba bolingo za kala lelo ndezaki donc c'est simple tellement biso to dara ya leki mais siko stabilité ya kopesa baninga chance ya kopesa baninga ke kibomoto ke moto yo abunda pona ngai ona ye bandele ozo kota a to ye bandini to kabula na baninga na mono ngana latine pour la clair mais pour ba sentiment boluka pour ça la comparaison mais na nenge keke chaque fin du mois que moto azo ma ke likonda boye na mono ngana latine Isolé un peu ma mission. Il y a autre chose notre vérité. Et aussi que les ministres ba miliciens ba vivre à bon parce que leader on lia ka 90% yo bon bateau tambola na bango so bo sali crash ba famille na bango wana ba koloba no nene. Mais tant que c'est droit ba rivalité o ya biso oyo et que na ba méchanceté comme o so ka beti de fonga pena sani. Qui na beti on moni ke batakala ba batakara. Bazipana wa makambo. Misaka la balaki batakara. Ça doit être so beta rena ngabe fana beta rena est-ce que Olympia c'est débordé comme en 2500. Mais n'est dans normal bon ya 2000. Mais sur hôtel c'est que l'homme maquet il tant taboulé à beta pourquoi ya beta dit parce que il est capable de beta. Mais pourquoi beta dit et talié à beta biloko na et le bilanga ri. Mais c'est au vandi na hôtel c'est orchestre nanga na ye et kokalité. Donc ceux qui ba mission na biso ba tebolingo ba salwana nyonso wana parce que ça era mission moté ago tarido na kili to na plus de 16 millions d'habitants. Ce qui est fait des martyrs attention débordé que 120 000. Ce qu'on a 4 à 16 millions d'habitants on a ce et compter mais ce ko bolimbezate et compter je mo le monter na oya na ngate OK le kuna na linga raete o ça kuna na ya na ngate so moni pe plus de jamais belé que 1 million na muta sala 1 million te ke batu ba ina kata concert 1 million na kili na Kinshasa mutazate bisema azate 1 million e bana nende ayo na ba 80 000 places e biso 80 000 poko na 100 poko na 1 million na siko e bisanga nanya ko sala ngo rappeler
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Et on a une émission à nous, et donc on est sur www.idéologie.tv. David Wille, Masolo, Balabala, comme d'hab, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David maintenant dans Sarabino Ango. Na Betarayo Masolo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. Vous s'abonnez massivement. Beaucoup à la décité. Moi, j'aime votre cas, vous partagez l'émission. Ma commentaire na bino wana esalaka biso bolamu ebele masola balabala lelo toza bongo na Conistar Mavinga et avec Conistar on va essayer de parler à long et à large makambo nyonso eza ko passer na réseaux sociaux eza ko passer tout autour na biso communauté congolaise pour Conistar aza international na minute oyo aza na Kinshasa te aza na Luanda. Conistar Botard. Merci beaucoup David et Mbedo qui toujours kolo akobatela la biso Botard mpe ayo moko donc toujours na ndenge makambo c'est ça na ndenge kenela vraiment merci encore na bato nyonso to bazalaki vraiment que na soutien ko soutenir Conistar pour atema ko perdre ma odali ma chère ya premier degré le roi ndeti papa Vance Mavinga toujours na ndenge ekendela vraiment ekenda batu etikala toujours batu merci encore na boss papi matalatala matosi yana Didier matalatala papa na etuse kolo azana bolamu na eleki nzita kokoti na pasi vraiment nzambe abakiselo toujours ya ebele na misala na yo vraiment nyotu eza toujours na limemia merci encore na restaurant Afromix na kati ya Lille vraiment chez Hervé Falanga Edi Mosengo le bio d'affaires vraiment kolo a facilité ba bon appétit ya ba client nyotu ba roliaka na kati ya restaurant Afromix na kati ya Lille vraiment onyo to azora teint komela pe boisson na pe kopo ya malili vraiment ba chinchi na bino vraiment ekosala biso toujours bien la beja la bière de luxe donc ikolo ayeba ko bateo na mosika yo jali merci encore na le pilier d'Ingringotoville na soutien na bino pe moral physiquement pe financement donc ikolo a facilité ko banana fondateur Chamasunda le leader na dota la sous les cordons Bibora Pascal Yombe, ambassadeur Mosinga, Vienanga Sawa Kolo, Aeba Rosana Bino, le président de Michila, et Shuna Mokonzi. Donc, merci encore à Dani Nguvula, na Robo Sanote Massanangay. La France, d'actos a toujours bien pour parce que Ngambouya Bon Moitondima, et a toujours ma belle vraiment. Merci encore à Dodo Maziza, Motema Valentino Maziza, et Sam Koukou le nécessaire, Motema, il y a Aimé Koukou Doki, et pour ça, la biso toujours bien, Béline, Nalita, moi, c'est Zambé, Mi Bongama, parce que Tozara abat. C'est ça le problème encore. Mes condoléances. Vraiment, merci beaucoup. Toujours que nous sommes vraiment dans le baka. Nous sommes parce que le lendo et l'ongwa na biso baiki ya mokili. Parce que tu comprends les waté parce que tu le barelo au mobo. Tant que Yesu Masia yaki esengele ke akufa ezali de destin. Mawana muto asala nini? O atekaka pe muto atekaka Yesu Masia. Ayeba Yesu olima pour parce que mon ba miracle ya ndenge na ndenge. Yango mone kete Jésus-Christ a construire ministère il y a 30 ans pour na carrière il y a 3 ans de yango mona ka tomi banga mokilité pour parce que Marie o abota Jésus-Christ ça ni akufa. Yango mona ka tout comme réalité comme réalité mais o e kamusa ka biso ezali kara nzoto ezali en fait enveloppe tant ekufa ka donc yango moni bato balé la vraiment donc ekenda batetika la bato toujours. Merci beaucoup à toi, mon boss Miguel Nzao, le jeune entrepreneur. Yamboro, Pena, à Genoba, Malamu. Miguel Nzao, le jeune entrepreneur. Au monde Kalaming. Miguel Nzao, on a d'autres na Kenda. Au monde Kalaming, le Loba Tambolina, Mbondikulu. Mbondikulu, donc il y a un produit. D'abord, mon habit sonayo. Donc, beaucoup de masola balabala, et ça la bien. Conistar, osa, na bevo influenceur par rapport à soko lobby na Congo wana, batu bayoka ko. Batu penda bazwaka temps ya ko pesa lito ibayoka Conistar makambazo loba. Et makambo ezoleka na este Conistar ko loba nini na Goma na minute oyo. Toloba lelo moko même kalaso to bandi ko sala makambo babenga ngo teoke de bandu basala ba échange. Bato musu ba ina ba bana bilamba o ba pesi o bafuta o ba pesi o mbisi o ba pesi o boy e sengela ba échange ezalaka. Mais si ko toloba déjà eloko moko na vie photo milingala nan. Ngai mokili na kamo yango te parce que to yaki yango pe to sali to kotika yango. Pourquoi na lobi bongo?
Tant que en 1990, tout le monde a été éthiopien, bah c'est un biso bambon na Kinshasa, bah la gebele. Mais tant que était bah occidentaux, bah zolé bango vraiment, quoi na bango. Éthiopie bazan la richesse mon côté, Éthiopie bazan eloko mon côté, to créer les bango eloko mon pour ba lelo danger, bazan na point na bango ba créer les bango transport et concernés makambo et teli makambo et avion. Pour les déjà 10 à baba, ba régnir na makambo et teli kama ma transport et avion. Donc nous ko nous tout rôle ba petso to tay na ngambo loko ndeti Rwanda. Azali mboka oyo balingaka bazwa bango bayaka kodirigaka Congo oyo ezali na makambo otawa mosusu kete de fait Mobutu ayebaki ndenge nini akokende po parce que atali bango kaka tozali bato lelo tokozala lobi tokosani tokozala te mais oyo ekoma kokende lelo mwana kete ozosomba partenaire mpa moto aza designer te aza tailleur te mais ndenge nini aza mpe na tusi te mais bino bopréféraka place tusi ezali place batailleur bazali place badesigner bazali et besoin nango te mais bokei epai ya kopera oyo aza na eloko te mais bino bopréféré ke bozala kuna kopera ke bozala na bato baza na tisi oyo bazali na bamashine ya kotonga oyo baza badesigner bokutana na bango te ya mpasi oyo tomonaka déjà wuta libumu ya mama déjà baintérêt wana ezala déjà ça fait nuit de ta vanga na ya na mokili donc intérêt wana ebanda lelo te donc yango monaka ya mpasi oyo tolobaka ke eza biloko ya mokili biloko ya mokili oyo tolobaka eza éphémère na biso bato lelo tokozala te mokili esani etikala sikoyo ya mpasi oyo bie tomonaka ke bato bakufaka mpona baintérêt wana baza bapauvre oyo baza na bango babola mais bazalaka victime à tout moment ke bazalaka na kimia te à tout moment mpona baintérêt moko boye personnel oyo eza koconcerne bato mosusu oyo ke na kati ya Congo ke bénéfique donc eza nango te donc ya mpasi yango wana fo toyebaka ke ntango tovandaka ke ezalaka di ya kwa oyo ezokosenga uswati ke totomona lelo public lelo abimi loba kobima ndenge eluka ndenge guerre civile oyo ekomaki na soldat kozala mosika oyo ekoma na gouverneur na présidentiel mobimba mpe ezala mpe nini mosika donc ya mpasi yango wana donc toyebaka kaka nzambe apesi bato na bato mabele na bango comment se fait-il mabele ya bato mosusu boza na kimia boyaka kotumisaka mabele ya bato intérêt yango na bakor yango banda biso toza na mokili ezala déjà ezalaka bi ya kwa bino baoccidentaux bopréféré bokopere na Rwanda bosomba biloko ya Rwanda est-ce que Rwanda aza na biloko yango azalaki pourquoi ata bokosomba yango na moyenne zéro pourquoi bokonégocie na bakongomani te donc ya mpasi yango wana donc bino fo boyaka na magwi eloko oyo biso topotanaka ntango mosusu tomonaka te bakombata na bakongolais tobundaka ma eloko oyo ebomi bato ebele oyo omonaka oyo ozomona bato ebele bakufi Mobutu azwi complication musée Laurent Désiré Kabila azwi baprobable balumumba bazo même na Simon Kimbangu azwa complication makambo donc makambo ti toluka yango esengeli ke peuple azwa réflexion peuple ayeba kotelema mpo ye nde moto akosauve présentiel ye nde moto mpo akosauve mpe mboka donc soki totika makambo na bacharge tonozalaka na badefin très bien soki totiki kaka tonozalaka nani oyo kete defin fulani azalaka président kabelo bakei me mpona baintérêt moko boye oyo tokozala nango lelo lobi mpe tosani tokotikala biso yango Jean Picolé donc entré na yo esalinga bien donc Jean Picolé kota masola balabala ekosala bien Konisa tokóma nao na ngambo ya musique etake yo ozalaka historien selon yo tozonga na source ti lelo musique ya Congo ezozala évoluer ozozala fier na musique ya Congo to Konisa azolela kaka bavie ya kala ndenge babandaki kobeta musique na bango David ewembe donc eza eloko moko oyo tolobaka avant olula moninga na oso talataka bien lokola ndeti Richard Akunji lokola ndeti Bacha Masunda lokola ndeti Raymond Singa ambassadeur lokola bavie nanga Dibora eza na bacritère ndeti bagigi dakosha babianki mbemba papa social donc derek mbemba na pesi mbote na Kimasu les Belges ndenge makambo nyonso ezalaka na misa na ngai ma ya voindrement lokola ndeti les petits ebu na pesi mbote Clovis Kasongo et tout mbote na les petits ebu toujours yo ozala toujours na ndenge makambo nyonso ezalaka ba José Mbono na pesi bino bambote pourquoi tolobi lokola ya ya bongo avant olula moto alataka bien il faut ayeba pe kosani ayeba kolata donc c'est ça le problème yango wana donc etake bakolo musique bayebaki kobundela musique wana ngo moneke te tondimi parce que à l'époque balicencié bazalaki ebele
gradué bazalaki belé bato bazalaki pe ba directeur na ba société mais take Destin kabula banzela mais bato so ba embrassaki musique vraiment nde makambo ekendelaka donc pourquoi tobetaka masolo ya bongo lelo kolula wende kolose na bandako te okolula ye na bozwi te okoki kolula ye na biloko esongolo pakala te mais okotala critère ya wende kolose na mosala oyo asalaki soki lokola neti musique soki tolula wendo kolose tolula ye mpo na musique totalaki bozwi te soki totali alakisa biso bandako te non soki totali bozwi elakisi ke tolula wendo Colosso était donc c'est ça le problème en wana donc yango to monaka faut tozala na ba discipline tozala na ba critères yango mona ke wendo Colosso na ba dolinga na ba polo kamba na ba ariboane ba minyoko maki po ba comprendre ikete musala o ezali métier moko de noble mais sengela ki mutu mo ba koya o ba bengi lokola Joseph Kabasele Chamala o ba bengi lokola Grand Calais donc yene muta yaki na accréditation ya kosala lokola neti Africa Jazz et comme le quoi on a deux écoles reprendre Africa Jazz et OK Jazz donc il y a pas si à moi na auto subir na ba critères il y a ma musique na biso donc photo e ba kete ba kolo musique ba bundela ki musique pour na biso pe lelo to ba ko sepela nango donc so ba tona ba tiki musique na top te et lingo za la passe pour na biso vraiment yango monaka il photo za la raneti to de beta ma musique ba pitu jembo ba 00 euro 2 euro ba mettre d'oeuvre timba na Luanda donc ba Rodrigo Zola donc na pesi bino ba Zola c'est bozali ba mela donc faut les gapa na et ça la mena dembo et ça la biso toujours bien pourquoi to ba bongo musique na biso ezali ke pona bato ba bundela ki yango ba yeba ko tika na top yango relève pe ezali na réussite total donc tant ba banga biso batala biso na le passé na biso ndenge to bundaki na ndenge ba guerre on yote ezali tant to nga déjà Paul Okamba Paul Kamba auti na kati ya Brazzaville pona koyepe kojape eteni na ye o basanganaki na bawendo Colosso pona koyeba kopesa su son sipe na kati ya Congo Brazzaville na mboka la beige la bière de luxe donc c'est ça le problème en yango bona kete tant to ba déjà musique to sepelaki nango po batika yo na top les seuls batika mo na top eteni ngeza la métier moko bedo qui est dans son sté mais tant que ba kolo musique ba yeba ko pousser yango ba yeba ko valoriser yango ba yeba ko latsa yango lamba yango moni que musique na biso toujours na top donc c'est ça le problème yango musique selon Konistar le dit selon la réalité eza na top ba kolo musique yango to benga wana le roi neti ba papa wendo Colosso ba duolinga ba wendo ba nani ba Polo Kamba lokola ba ariboani donc ba zeli lokola batu wana après ba Grand Calais ba ye ba lombo makiadi ba ye na makamune surtout le lenge oke ekendelaka donc faut ba sens ya musique na biso donc faut na ba critères pour na bato ba sepela musique pour na musique ezalaki déjà moni ke bato balana nzela wa pour bato ba bundela yango bazali bato ba poussaki yango bazalaki yango moni ke to respectera musique pour ba kolo musique bazali oyo ba servir biso potolia sikoyo selon maloba ya Konistar ko selon réalité réalité oui selon la réalité pour na constater pour exactement bon ce qui totali kala na sika différence ezala ndenge bakolo musique oyo zoloba ndenge babande ko memango na musique actuelle ya lelo mon différence eza par rapport to koloba neti ndenge nini David tozo lebelo ni wembe Colosso azali boxeur asali musique atana ba critères ebele bele ndenge makambo nyoto esarani na ndenge kendelaka donc il faut monaka na makambo tozoloba batalisaki biso bolingo o tozoloba ke lelo ke na par rapport bolingo ezate ba conflit moko be inutile o tozoloba kala toyi komona neti biso tozwi grâce pe chance toyi komona lokwa neti wenge eyebeta neti na saiko toyomona neti wenge eyebeta neti na OK Jazz bana OK te mais OK Jazz wenge ezokobeta lokola neti na viva la musique wenge ezobeta neti na empire bakuba siko bolingo wana lelo soko pesi chance lelo bato bakutana basala makambo wana ekoma kaka bayibinga makolo basali be parce que bolingo oyo ezali kala lelo nde yango toloba nde eza nde te bolingo musique ezaka su te nazoloba kasi yo nomona te natalisi yo makambo wana wenge ebeta na viva la musique wenge ebeta na Victoria wenge ebeta na donc na Zaiko wenge ebeta même podium basangani na bango guitariste wana basangani na yebi nzembo sans problème mais lelo ezotikala kozala te po parce que oyo toloba nini public ekoma na haine baconflit ya bamusicien eyebani na motu na makolo te mona bino bosali boembrase yango
na roya concert à fulani te pour nini kete yena musicien na lingaka ba yoka na raté donc comme na méchanceté mais plus tard tant ba vendre sika mo ba osola siko yo lo bani ba ndoko sa biso ate lata ki bo moto za na humanisme o comprendre kete biso to doyi de bolingo so to yi ini de to betaka ba stade wana lokwa ba dada parce que to koma diviser biso mo to pesa na chance te opa au moment kete concert fulani na Zénith na roya te parce que ngana lingara yete na lingara fulani oyo pe balingaka fulani wana te baroya te yango monaka de toza na bolingo te yango mona to perdre makambo ebele surtout na makambo ya miziki na biso mais tant tozali boye tozali na kati afrique bato babundabunda mpona miziki parmi bato babunda miziki afrique biso mpe toza na kati mais pourquoi tozonga nsima badroit na biso na toyebango te fo tobundela badroit de terre toyebango te otala moto mosusu aza na sokoda bazoyebisa ya kosadere na kati ya sokoda tout ça boye expression ezali boyebe oyo mama sokoda nakendaka te mais nzoka nde badroit na yo baolela yo efutamaka mais yo moko ozwaka badroit na yo te na makambo bakongole na okota te nalingaka ozomona makambo nyonso tuke ezali pa pasi bamora bolo musike badivise bafanatike ya musike baza divise yango tomona tozopesa na chance te na ba critère moko be foto ba ke métier ezali métier moko be noble eza eloko oyo sepelisaka mitema batu eza musique oyo ereservi batu na ba mariage na ba critère nyonso to mais teke biso moto oboma yango mpo ani kete bolingo eza te mais so otali nete ba west africain soki ekomi makambo baza na baquerelle na bango mais soki ekomi na makambo bakomi lema na sol française ekomi ma foto défendre cause bazongaka siko bolingo oyo aza mwana mbo ya mboke koma deja soki komi deja libanda deja komi deja makambo deja ya drapeau ya kotombola deja drapeau ya mboka siko biso tokana ba na oya te po parce que bayokanaka te na leader nanga est ce que makambo ngo etali yo rien selon histoire est ce que na kala te ezalaka bongo exemple oka nde si Franco aobeta na Paris azozwa le mosusu soutien le mosusu ya Seigneur Tabulei. Non, le problème c'est que tozoloba série kakala bazali na bango baconflicté Tabulei abeti na Olympia Franco azali capable ya kobeta pe Olympia na ndenge pa lingi mais tellement azoloba kaka kete sala mosala na yo nga mpe nasala mosala na ngai donc c'est ça le problème yango wana donc ntango Tabulei abeti Olympia na 1970 embrayaki nango mpe Grand Calais te Grand Calais tellement azali père ya musique ya Tabulei yeni babimisa Tabulei mais teke sikoyo biso tolinga histoire te moyen obeta lisolo ya Grand Calais ezate Grand Calais azali mais la musique moderne oyo tobeta lelo Colocop oyo aya kodéveloppe nga mpe sango son c'est Grand Calais par rapport à bawendo kolosol vraiment reprendre mais sikoyo na biloko nyonso to wana ezopesa biso mpasi na bacritère na bamakambo nyonso to wana ya baconflit oyo ezalaka donc kala oyo tozoloba lokola neti kete ntango Tabulei abeti Olympia na 1970 moto aye kobeta Olympia na 1973 abeti Masikini tokobeta lisolo na ye te mpo tovocabilize na makambo eza nga motu na makolo yango mini mpe bakongomani mpe tokoma kofanda na makambo wana yango wana mais ntango ofanda susu kakeke abeti Masikini wana abeteli biso susu Zénith na 1988 abengisi Emeneya abengisi Pepe Kale abengisi Niboma abengisi Redi Amisi abengisi Sino Mubi beya mpo parce que todefendre cause ya mabele na biso mboka na biso ekende toujours nga mwana mwasi toyeba ndenge opose culture mais tobeta lisolo na ye te tokoya kotala kaka kete Koffi Olomide ayebisi biso suivi le guide sikoyo na biso toyebaki déjà kete escroquerie moyibi doki baokende na makambo wana vraiment eza na makambo moko boye oyo epesaka sens toyebaka ndenge tokoki kogere makambo mosusu yango monaka problème oyo totikeli nango na kati ya mboka na biso ke yango wana donc soki bolingo ezali toremplir basade banini oyo basale makambo barideau tokobeta lisolo nango te mpo ya nini tokóma déjà divisé oyo eza na makambo mosusu yango nayebisaka vraiment Jado Fumu aisailand nayebisaka ye vraiment motema ya la reine Vani napesi bango bambote na mosika ndenge makambo nyonso tekendelaka tozala na bolingo na miziki na biso yango nde moto etombolaka mboka na biso yango nde mpe esalaka mpe te tozala mpe na mwa lolasu donc c'est ça le problème yango donc soki bamisien na biso batie bolingo basali wana nyonso wana bakomisa aya na misien moko te akotia rideau na kini toya na plus de 16 millions d'habitants sikoyo stade de martyr ata soki débordeke 120 000 sikoyo na kati ya 16 millions d'habitants wana sikoyo ekonte te na sikoyo mpo bolingo eza te
Et vous dites, je me l'ai monté, na rien en gâté. Ok, les gars, na ligne arrêté. Oh, ça, na rien en gâté. Si on me dit, place que je me belé que 1 million na monta sala 1 million te que batu ba na kata concert 1 million na kin. na Kinshasa mutaza édition azati 1 million. Ah oui, là non, 80 000 places. C'est biso 80 000 pour comme na 100 pour comme na 1 million na siko bisa ngana nya osala nga rappeler. Mais pas que to kozala na bolingo te to bando ki toujours na échec na ba rivalité moko be bido. Mais quand la temps yo lobi que l'homme makedi Olympia taboulé et le bel aérien. Pas capable de rebêter. Mais si ko tabu, si ko franco même biso abeta na ba Israël, abeta na ba Tunisie, abeta na ba mboko nino ba raciste africain ba linga biso te. Abeta ba conseiller ça sur que l'homme abeta conseiller na Jérusalem. Si ko même est-il le que producteur a joué na Jérusalem. Donc allez on a beti na Jérusalem, aketi pa ba Québec. Reprends. Aketi pa ba Québec kuna ki arobeta ba concert o esengeli ki abeta siko yebisa ngai siko ke mutuni de yatina kilelo otobeta kilelo muta ono beta kuna na mboka ba Québec asante mais koloka yo comme historien ko comparer to faire la différence à bolingo comment na sikoyo génération lelo o to benango ou soit na lo ba 5e génération. Non, faut arrêter mon 5e génération et ça non plus. 5e génération et génération et où t'as d'allumer. Bon embrasser déjà ma carrière, pas batou boye bani et pas batou bo sali makambe, pas batou boke ko sala ba orchestre. Tant ba beta déjà génération ezali kete ba wende ba sali ni na bango, ba lombo makedi na ba grand calé ba créer pour parce que tout le banani. Africa Jazz est sami en 1953. Oui oui. L'intervalle à 3 ans OK, j'ai des salami, je crois. Le 6 juillet et le 6 juin 1956. Donc, si on a dit que bazana makambo na bango déjà ODS basala ki. Mais rivalité na bango c'est na sala nzemba kitoko na kuta nene mais bazali te kolia biloko kati ya taba ko basali bouyo na Grand Calais parce que badaki na makambo sikoyo na âge Grand Calais dali mo na 1930. L'homme makia dali mo na 1938. Mais sikoyo lo ke sauvaki l'homme makia di aza na charisme saint génie Moutari support na ye ezali le roi de papa na biso Viki Longomba père Baoulo Longomba yembari premier chanteur à OK Jazz pe cofondateur ya OK Jazz yango moni ki ane ko sécuriser Franco abane ko protéger Franco pour ebegete leki nanga au saint génie yango mona ke tant de vendre auto mettre le selon autre moutari na copie ya table ronde na ko yemba na indépendant chaché za Viki Longomba donc basangisi des écoles Africa Jazz na OK Jazz donc c'est ça le problème yango wana. Yango mona ki baina o table ronde indépendance o baina ngona après ba koya na indépendance cha to jouer baina 59 parce que o to mona déjà mbongo ya ba billet o ezangaki bazo ngona avenue Mokoto numéro 87 Makanza 88 chez Papa Diangene parce que et comme moi possibilité d'arrêter Papa Diangene ça il a soutenir la table ronde pour to ki na makambo na 59 pour le coup, on a temps de banque kendake ti na 68 indépendance. Donc c'est ça le problème on a donc photo yé magama histoire ya mboka na biso. Et tant que nous fa na nous awa ne di père boka. Je même ta la biso Zaïroi dans la paix. D'ailleurs da la biso hymne national. Yé pe va mu da la biso indépendance na la biso de congolais il parle ça mu da la biso ngo wana nyoso tu wana et ça la père boka. Mais nous aura pas remettre le sola père bokate oza toujours na makambo za na ba fertilité ya leki na la leki ya pasi ya ngwana yango mona David il faut te pousser réflexion na biso tozongi savement cerveau na place na ngopo parce que la communauté congolaise to comment ozwa mutu to tina libumu to tiki na cerveau pe na misu ba bien avantage bakenda déjà na ba cerveau na bona cimetière bango ta modèle na ba kingwa pa ya pamba congolais raisonnement na biso ko ba libumu ya libumu na mutu kasi salati donc il y a un cerveau il fallait que on passe ces alors donc il y a pas si encore mais faut que ba ko aider makambo o etali makambo ya musique toujours dans la thématique façon de l'engena poser aux questions par rapport à la génération au boyango toujours mon na minute oyo comme si combat fallait na faire ya mtu ezobima mwa mingi na musique na biso eta que connaissant kozwa fali na faire
na bave oyo akala oyo lobi bakolo musique différence c'est ça et comparaison toujours ba bolingo nde toujours ba makambo ya différence te bango bazomema musique sans bolingo sans bolingo eza balina fere baomema musique ya Congo sans bolingo yo sala sosanda basolaka te siko bolingo eza na ndenge na yo mpe okota makambo yango po yebi ke fali na fere courir elekaka te bafanatike wana mpe bakota mpe na calcul wana coura mpe sani elekaka te makambo fere akosala bafanatike afali bakosepela nango te makambo fere akosala bafanatike na ye mpe bakosepela mpe na oyo afali te doki bolingo eza na bango wana te ekriti mpe tina na bafanatike do réalité yango donc comme yokolinga oyela ngai makambo wana tosala comparaison tozoloba bolingo oyo ezalaki kala lelo nde eza te donc eza simple bolingo ezalaki kala lelo nde eza te doki ya pasi yango taba bolingo te comprendre mais tant que bible yango mona lebike moto azangi bolingo amona yawe te ya pasi yango wana to osubir tozoloba bolingo ezalaki kala oyo ezalaki ntango mosusu 4 orchestre bolamungi na ntongo oyo abeti na mai lika oyo abeti boye oyo abeti boye omona orchestre mo ebeti 4 places na Congo parce que bakobeta 3 heures d'etat 3 heures d'etat ti buto eyingela makambo esali eleki donc c'est ça le problème yango wana donc tozoloba nde bolingo tozosala comparaison tozosala musique ezalaka moko vraiment donc musique eza mibale te ezalaka kaka moko yango monaka makambo oyo nyonso tolobaka te comment se fait singa natalaki te abeti masiki natalaki mwana mwasi mena bavision wana akendaki vraiment ti kotouche biloko to abeti masiki ti abeti Zénith na 87 et na 88 bafranco bazalaki na bango ansaki na Zénith te bakalekilaki na bango yango mais teke sikoyo droit ya barivalité oyo ya biso oyo ekeye na baméchanceté comme oyo soki abeti lefonga mpe na sani kena bete yango monike batakala bayaki batakara bakipana bango makambo bamisakala balaki batakara eza so obeti arena nga mpe fana obeta arena est ce que olympia soki débordé comme na 2500 mais ndenge ezalaka normal bonayaka 2000 mais soki otali sikoyo lombo makeli ntango tabula abetaki pourquoi abetaki parce que azalaki capable ya kobeta mais pourquoi abetaki na ye etali ye abeta biloko na ye elobelanga ye rire mais soki tovandi na otalisaka orchestre na nga na ye ekokani te comprendre parce que orchestre oyo déjà tozomonaki baotongisa bauniforme na bango mpa messi azoni otomona baotongisa bilamba na bango mpa fabrice donc ezali koa bato bazotongela bango babankos mpona makambo ya bauniforme ya orchestre donc bazalaki déjà kete salaire afutaka déjà bato 15 afuti mpe bato na fin du mois sikoyo na makambo wana sikoyo fo totala sikoyo balongo bazalaki stable ndenge nini mpona orchestre bamusicien avant nalonga ana ozela salaire na ngai basalaire ezalaki ya solo mais pourquoi lelo basalaire ezala ya kokoso masomo tobeta yango te olobani balongo babandaki kofuta bamusicien na bango tozokona de ndembo petit moto baki na ozela salaire na nga mpo nafutela bana classe na mosala oyo naosala mais sikoyo lelo so otala sikoyo oyo po toyebe sikoyo bamusicien na biso est ce que baozwa basalaire tobeta masolo yango te mais totalaka futilité voiture ya leader banzembo ya leader album ya leader bakamoni otala leader bootala leader mais bootala bapilier wana te oyo baoede bénéfique na bango ezali nini bato basalela bango bater bato babetelaka bango babetaka guitare sikoyo bakoma lobi bakozala banani etikala histoire kaka nabetaka na voyageaka nasalaka sikoyo barevenu oyo yo kozala na bénéfice na ezali wapi par rapport à histoire makambo wana tolinga kobeta yango te na futilité ya bacomparaison bidon tozala na yo par rapport à histoire olobi na biso awa ke bamusicien kala babandaki kofuta ozalaka mpe na monde yango ti lelo otambolaka na bona bamusicien okoyeba bamusicien oyo ya kilelo natanga bakombo Feregola, Fali Poupa, Héritier, Bina Filet, Ibrator bakomi bafuta bamusicien na bango sans problème oyo nga namona salaire oyo namonaka salaire oyo nga nabeta oyo namona oyo bafali oyo bazwaka nga nayebi te oyo affaire bazwaka te mais oyo héritier namona une affaire lokola ba 3 mois basalaire bazwa nga nafungola moloko comparaison oyo tocomparaka donc naye comprendre ke te héritier azali na humanisme par rapport ya bandeko na ye mpe mosusu aza na humanisme héritier par rapport aza na humanisme c'est ça le problème fali nazoloba na yo claire na tie mai na monoko te naoloba claire po biso tolingaka biso vérité te tolingaka komema makambo comparaison oyo ezalaka na bato bayebisaka déjà ye aza danger mais natala na kati ya baorchestre wana nyonso tu héritier bamusicien na misusu bazala oyo bakendaka ya poto baza na basalaire ba 500 par mois oyo erataka te ntango yo ovandaka déjà ke na makambo ke moto azozwa ozosola te yo tona bano 500 sikoyo bano oyo eza vrai
père nanga auto daye soki na yebi soki mama lokuta na kotia père nanga j'étais na ko kisi ko un mois na sa mabelete na lo bano ko eza vrai siko na ba orchestre boluka to sala ba comparaison ezalaka pour na sentiment ya kokumisaka leader oyo nga na mona ba fiche de paye ke bazwa à 3 reprises na yebi te soki mpe baninga mpe mosusu aba bazwaka me oyo nga na moni yango David na osali na oloba oloba gestion ya Héritier Watanabe eleki gestion ya Ferregola ya salaire à moutera secret Charlie Paralingo ma latine doit $600 par mois pour notre soso histoire vrai dali secret à mutu Charlie doit $600 par mois na kada latine Bon, on a F victime va combien vérité et blessé rabattu mais peut ça leçon na makamuni sur le bas na ko c'est la mutu makambuté on a moni mais oh kuna soki na monité tout ça la comparaison to ko ko ba pona ba sentiment te pona relève ça rabutu vélo pour te pesa sans ali solo on a na mona comparaison bon comparer oui tellement biso de dara ya leki mais siko stabilité ya kopesa baninga chance ya kopesa baninga ke kibomoto ke moto yo abunda pona ngai ona ye bandele ezokota a to ye bandingi to kabula na baninga na mona ngana latine pour la clair ben pour ba sentiment bon luka pour ça la comparaison mais na ndenge keke chaque fin du mois que moto azalma ke likonda boye na mona ngana latine Isolé un peu mamie. Il y a un autre son notre vérité. Et aussi que les musiciens musiciens va vivre à bon parce que leader on lia kaka 90% yo. Bon bateau tambour na bango. So bosali crash. Ba famille na bango na ba kolobana ne. Vraiment. C'est ça le problème ngo na il faut dans na humanisme. Tant ozo olia ata ba miette pesara baninga. O biso dans pour ça siko photo beta c'était na musique na biso ngo na to ya raté pour na gete. Moto aza na mutuka moto aza na lupango moto aza wana ezali biloko moko éphémère etikala mpe eleka nango balidera Congo ka bango baza bien yango tozoyeba bato baza na nsima na bango bakompanyaka bango kosana oyo biso tozolinga tolite nde na makambo ya bacomparaison bidonde yango nga na okima tomonaka ndako afani tomonaka ndako afere tozomela na bacomparaison tozoloba sikoyo na bénéfique ke nga na omona ke salaire na vandi na moni na tali nga na bi mais orchestre oyo bato ndenge bajuge yango libanda mais réalité oyo nga na moni na baorchestre oyo balingaka basala la comparaison nango ekokani te koma parce que héritier azali na humanisme ayebi ke nao travaille na baninga il faut bazwa mpe espace il faut bayeba mpe ke ndenge nini ke baye kolia na oyo tozokotisa c'est ça le problème yango konista musique ezoki na poto Orason Kalaming était le 15 si je ne me trompe pas a livré concert na ye na salle moko ya plus de 7000 places bon wera yebi mato ya bakongomani wera yebi ke bakongomani balingaka nini wera yebi ke eloko nini osala mpona kosepelisa bakongomani mpe ye moko mpa yebaka deja ke te chorégraphie oyo nasala na 2001 oyo nasala na 99 oyo nasala na 2004 oyo nasala na 2008 oyo nasala na 2010 nakoyeba nini na kobalanse napesa couleur ya sika donc il faut nayebi ke te tableau tokutana na baingénieur wa mindele oyo nyonso bakoyebaka ndenge akogere ndule toyeba ndenge tokopesa mpo parce que côté wana vraiment ngai nabangela yango te mpo parce que nayebi ke bakongomani bakomona mpe baza na matoi ya koyoka mpe miso ekosepela Orason mpona yo makambo tu pepele conseil ezalaka nango pepele kopose baproblème te ngai ayebi eloko so tokomi a po akomaka nyama deya na sene donc nayebi ka nzambe basala ye grâce asalaka chorégraphie oyo nzambe asala grâce donc c'est ça le problème yango wana donc tomemaka makambo te na ndenge ekendelaka bongo mpo ayebi ndenge basepelisaka public mpe ayebi mpe kongomana alingaka nini oyo ayebi yango kofelo midele na hippodrome vraiment nayebi ke bato bakozala kosepela bato bakozala kosepela mpo parce que eloko ozongo omemela ngai ozotelelaka bato succès na talent bonye nazala na talent mpo parce que talent na ye ekopousse bato baya mpo bayebi ke akoyemba bien akosepelisa bato yango omonaka talent ezali très capital par rapport à succès c'est éphémère et si la après parce que tobanga musique ezalaka succès après succès stabilité après stabilité reine donc kofelo mbe akomi na moment ya reine oyo akomi kosavourie ta na makambo asalaki le passé akomi kosavourie yango na le présent na futur ndenge nzambe ayotambwisani donc c'est ça le problème yango très bien
et ça un dossier moko et ça s'est passé dans Congo tu es obligé de poser question pour outil Congo sika Konista et ça na mécène moko na Congo ba outil ko kangaye na comme Eric Mandala j'espère que vous êtes au courant nango a détourné mon à l'état obi na tout na ceux qui a détourné mon à l'état pour ba to kangaye Eric Mandala a ibelo ni na Congo non ba congolais ba komi kolobele ba msu ba memele David on m'a dit vivre à boy congolais ba lingara ba ba sala ba kopa ba 10 000 on ba beto kara so komi à 500 000 ba kimi ba on a somme on a déjà comme chama ke congolais linga muta sala ka kopa 10 000 so na 10 000 ba on a ngoa c'est ka stable mais so komi kana ba 500 on sala ka kopa 1 million logo la Jean Picolé Jean Picolé de qui beto kangamba de ni ma ka beto de la wana ba to ba on a siko kete c'est kazana goa c'est kazana makamo moko boye mbongo komi na bako na ba condition mais so na 10 000 ah to kolia to komela to kosala makamo ni oto mais c'est komi na ba million ba olukasko ba ye ba sala ga nini azong sala nini pona nga yedi mandala aga bourgmestre te azali chef de rite azali ministre te azali te pe na kati ya Congo na moni loko oyo ye a détourné na Congo te tellement azali l'homme azana makambo asala pona ngai na kopesa eka moral parce que communauté oyo ezala makambo sikoyo na bandeko oyo bazwi contre na Eric Mandala baza pe belé ba béninois ba guinéen mais na mboka na bango baza à l'aise ko biso to gérer ba émotion te congolais to gérer ba émotion te parce que to sepelaka ke so Eric Mandala kabeli o kezui mais yemo ayeba ke esuka bongo pe rozala bongo vraiment pona nga na Eric Mandala azaka toujours na moral oya mutu ya ngona po parce que bali l'homme asala makambo na ye ailleurs atouchaka na mbongo à l'état te ba c'est courageux makambo Eric Mandala sala ngo e akopa ba yuma te ba ezali copie ya ba l'homme ko ezana makambo belé pourquoi ko Pablo Escobar asala kombo pas d'étranger bo betele maboko Eric Mandala ko mingam batu bazo ba kombo na ye yango to ba ko ba benge Pablo Escobar na batu na Congo ba Pablo Escobar ba sepana kombo na siko pourquoi ko mina moment Eric Mandala e ko mangam David, moi tu vivre à boye donc qui n'a risque à rien. Tu n'as monté et bien vivre na makamnae. Donc ils sont revenus les autres se fait ça bat toujours aux accords état bateau balia kana ba melaka na ba comprendre ba peso ba soutien ya moral aux agana moral mutu et ça va toujours frais. Pour la mutu ya ngona. Donc là ni akota na balabala tête ya sala ki boité azali vraiment homme fort. Nous sala na basala ngata kopa ba yumate. Donc ça ma kopa ba yumate donc ça vraiment élément pour nanga vraiment coup chapeau na Eric Mandala na pour nanga soutien nanga frère zalaka na moral donc o zalaka na moral pour parce que eloko nyo surtout etambolaka esuka kaka bo oyoba pe un jour peut contre taper ça ni ezalaka pour nanga vraiment na osopaka ba frère zalaka na moral c'est ça le problème zalaka na moral maloba ya Konista batutu balandi na masola balabala ni lobani okoloba pona bango vraiment merci encore na bato ni oto bazwaka te kolanda Konista na masola balabala po tozana no vraiment bo liker bo partager bo zoma temps ya kopesa toujours les meilleurs vraiment nzambe a facilité bino doki et ko sala biso toujours très bien vraiment donc j'espère vraiment que to komina biso na soir wa moi ba remerciement na merci encore na bato nyozo to bazwaki matin ko soutenir Konista matinga lokola boss papi matalatala mato c'est un restaurant Afro-Mix vraiment na kati ya lili vraiment tozomona déjà boss Hervé Falanga Edi Mosengo le billet d'affaires vraiment ba bon appétit na ba client nyonso ba koleka na kati ya restaurant Afro-Mix o nyonso bazwaka te komela vraiment boisson moi eloko komela moi ko papio ba chichi na bino vraiment merci encore na Bodo Maziza motema Valentino Maziza Dani Nduvula vraiment kola zalona na kati ya Toronto donc nzambe afala facilité papa na Naël na papa na Daniel donc ikolo ayeba kozala na mosiko zali pesa nga mbote la famille du Vula Mobimba Kofi et Plamedi du Vula donc et ça la biso toujours bien merci encore na grand-père Gauthier Muteba yebisa bon voyoka duga yoka pitu nzeni père qui sala mo lebeni ya bana Fokobel merci encore na 5 cadeaux Fiston Djibril donc ikolo ayeba ko faciliter on te ça bien Charlie Chimanga Kibaka vraiment bana le pilier de Gringotoville merci beaucoup na soutien na bino botire connu ça te na stade ça problème nous tout aux toujours dedans vraiment kolo a facilité bana il y a le pilier de Gringoto vraiment de leur témo Misha Montana Bama Vita bino wana na ndenge zela vraiment na chabosi c'est Dodo Kazaka ezala tout malungo mona bosali yote
vraiment Odilo Kamalanda merci beaucoup na bapel na yo vraiment merci encore les sous na liston abalolo botika kingaite merci encore na Odilo Kamalanda na zongeli mingi po yebi mingi zala yebi sa tachiki mayamba moral les gens toujours bien na bapel na bino ningi kotaki vraiment et ça ningai toujours très bien na bota les sous Paul B yebi ça vraiment Yannick Dienga nazali vraiment na bota la sous Tommy Lutala na peso bambote be na musiko zali na remona les sous na musika na remona vraiment bana ya Weranson Australia vraiment merci encore na Jador Dominique na bioni autour vraiment Jérémy Cosmos le noble Théo Lukoti kolo a facilité na ba organisateur vraiment na zoro mona le susu na baike nyo surtout au bozalaki déjà wana pona kopesa déjà konisa ba soutien badada muzinga bino nyo surtout vraiment ekenda bato tikala toujours bato na sepeli susu komona sima bokasité ya boss papi matalatala matos boss Igo Orodezo pichu jembo na peso bambote merci encore na maître Albert Titimba na Luanda et vos facilités biso toujours na ndenge makambo de simplicité la mode du prochain ça la récit total mais ça nini et ça la ndenge makambo tout ekendela vraiment merci beaucoup les sous na monara adisha sénateur soko moni a kondise ga ngoleka na difficulté le quoi zo monene c'est que makambo tout ezali toujours bien pe ba partenaire na biso oh toujours ba frère biso Miguel Nzao, Miguel jeune entrepreneur toujours qui simplicité na yé c'est la biso toujours avec le frère na biso nani Mbondi Kulu donc Kolo a facilité en plus le maître wa teti à souhait quoi to côté la biso sigoro des balles photo finies et voilà jaloux à te finir des balles photo finies des balles toujours des photos finies des balles même mettre propre la na ila bilamba sika ndenge makambo c'est vraiment na dit que David les petits et bonnes pour ça na yo to bana wa bon sacrifice ka songona mbina jizam biavanga to bon sa kaka via ngotaka bana jote mbweno to moi na biso toujours c'est les manzombi na bosani yo te misa na ngai donc kolo abatelo na musika oyo zali vraiment et faciliter biso ni tout ça toujours bien Maître As okangi suki okomima kitoko na sepe vena komona obongo donc Kota makasi, kota masola balabala, et comme ça là bien, boss les petits et bon. Mouta tambola kanango pena, donc ya tambola kanango. Famille bina taba loka. Ouais, moninga Gilo Kailo. Ataba loka yo, soko kutena yegaka. Ta, ozui ngomba moko Zola Rodrigo. La tonne abisso donc kota masola balabala, et comme ça là bien. Achina mettre les ana maboko na. Miguel Inza si sera pas problème. Miguel Inzala sera makambo pesi la gamba. Donc beaucoup de masola balabala et comme ça là bien Anel le padre des États-Unis le barrage de le pour Jean Lorenzo Picolé donc le lobena alors assister masola balabala Jean Lorenzo Picolé donc il doit bien côté soyi bochonga nini oté boche munga te moyen bolia ye ezate faut bochama munga mais océan. On est ensemble avec vous. Ciao, 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 ciao.